Ndeko mwasi oyo ayebi kolinga. Ndeko mwasi oyo alingi na motema moko. Ndeko mwasi oyo kolinga ya bolingo apesaki na mobali oyo. Ezali mabe te. Bien sûr mwana oyo ya ye ya liboso akufi, me ezalaki mabe te. Mabe nde esalami pa ya papa oyo abomi ya ye mwana. Me ndeko mwasi bolingo oyo apesi na ndeko mobali ezali mabe te. Pamba te bolingo ezali kaka bolingo. Bolingo ezali na modele. Ata ndenge balalaki, mobali alamuki, mwana aya ko déranger bango po akata bango soki nini. Ezali kaka mabe te pona ndeko mwasi. Me ezali mabe ndeko mobali nde mutu asipote te aye kobomela biso mwana ya 5 ans. Wana nde mabe. Pona ko comprendre yango bandeko ebongi tosolola na malembe, pamba te ezali likambo ya bolingo. Likambo ya sentiment na likambo ya manipulation ya lokuta. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko na biso ya mwasi, jeune mama, soki apesaki bolingo pa ya ndeko mobali oyo, en tout cas ezali mabe te. Foko yebake, bana basi na bana mibali bolingo ezalaka toujours kamwa différent. Donc, bana basi ebele mukiende bazandenge mosusu. Me bana basi ebele bazalaka batu moko balingaka makasi. A part kolinga makasi, mwana mwasi avant asangisa nzoto na mobali, ata akosangisa na même jour, ata après 2 jours, ou bien une semaine, 1 mois, une année, toujours akanisaka mwa moke eloko nini na kokosala na mwana mobali oyo. Sima soki basangisi nzoto, makanisi mususu eyaka na sima, me oyo akanisaki liboso abosanaka yango te, pe akanisaka ngo toujours asangisaka ngo na oyo eyeli esima. Mwana mobali tangu aza kobima na mwana mwasi, akanisaka vraiment mingi te, ye atalaka kaka mwana mwasi, atidiaka mwana mwasi oyo na kosala nini. Oyo abongi na nini, ondire aza kotala biloko ya kolia to bamuntuka. Alors sikoyo mwana mobali soki asanganisi nzoto, ezala même jour, ezala après 2 jours, après 1 mois, ou bien une année, mwana mobali akomaka ko raisonner après soka sangisi na nzoto. Makambu akanisaki liboso abosani yango, akomi na makambu ya sika. Alors na makambu ya sika akokoma nango keba ekokende bien to mabe. Elingi koloba mobali soki alobino makambu nyonso avant bosangisa nzoto, kozwaka ngo na considération te. Même aza mutu moko sérieux ou bien sérieuse. Même azali mutu moko atanga to atanga te. Même azali mobali moko nano abima na mwasi te, abima na mwasi to abima na mwasi. Ezala azali mobali moko adivorsa to akufela mwasi. Eloba ndenge bato balobaka ke bala mobali oyo akufela mwasi kasi oyo adivorsa te. Me maloba oyo akoloba no liboso bosangisa nzoto, kozwaka ngo na considération te. Maloba pe oyo akokoma koloba na yo na après kosangisa nzoto, kozwaka ngo na importance te soki ezosalama na pratique te. Donc yo faut talaka nyonso esalamaka na pratique, kotika détail moko te. Soko moni maloba mususu alobaki asali yango na pratique te, kovandaka niete olobaki akosala yango kaka 1 jour eza na boule na ye, no wana ekoki kozala maloba selon ndenge azo consommer yo. Alors yango wana bana basi
foko zalaka mayele na makambo mosusu oyo bino moko bokanisa avant osangisa nzoto. Pe yeba importance nini oza nango na vie po na vie na yo moko. Ndenge moko ndeko na biso ya mwasi oyo soki akufeli mwana ezali teke oyo bolingo apesaki ndeko mobali eza mabe. Me ezali ke akotaki makasi pa ya mobali, kotaki eza pe mabe te. Kolinga ye na ndenge ya liboma eza pe mabe te. Kosala nyonso pona mobali na ye pamba te mobali na ye akoma kosale ba chantage likambo boye na lingi koboya yo. Ezali mabe penza te. Bien sûr ezali mabe, me mabe penza te. Ndenge aza kondima ba manipulation wana. Me eloko ezali mabe pona ndeko na biso ya mwasi. Ye biloko tu oyo aza nango na kati ya nzoto bien sûr eza normal. Me ye pana ye eza neti interdit azalaka na amour ya liboma. Pourquoi akokozala na amour ya liboma te? Ata eyeli ye po bolingo bakontrolaka ngo te. Oui, nayebi ke bolingo bakontrolaka ngo te. Me batu bakoki koede ye a kontrole bolingo. Ezali mama na ye te, eza bakamaradi te, eza pe Facebook te, eza kaka bana mibale oyo abotaki liboso po te aya kobakisa ya misatu na ndeko mobali oyo. Donc elakisi likambo nyonso oyo mobali wana koloba ye toujours fois balola elongi atali bana mibale oyo aza na bango. Sentiment nyonso ekoelangwisa ye fatala bana mibale oyo aza na bango. Ndenge mwana azalaki koya kopesa bango bonjour, azoya kokata bango bilengi. Ata bilengi se memaki ye. Ayokaki mobali pe alingi kokata te. Babengani mwana zongi lisusu. En tout cas, ebongaki atala lisusu bana misatu oyo akomi na bango. Alingaki atala po mobali akotikala kotala te. Mobali azo contrôler consommation na ye. Surtout ndeko mobali wana azo contrôler ndenge azo manipuler mwasi. Azo contrôler dire nini bisika nini na kokende na mwana mwasi oyo. Baza na ndoto moko te. Mwana mwasi azolota azoloba kotikanga. Tikana kende bien po kotikanga te. Est-ce que liloba wana eleki bana misato oboti? Oko contrôler liloba wana obosani ko contrôler bana misato oza na bango. Peze liloba wana na bana misato oyo. Po liloba wana yazoloba. Ako continue ko lobango. Tala âge boza nango. Tala âge oza nango ya ki jeune mama. Tala âge o yaza nango. Tala condition bovandaka nango. Tala charge nini yazwaka pa na yo. Landa makambo wana nyonso. Tala bolingo nini ya solo to ya sambla to ya lokuta apesaka bana na yo. Tala bakanda na ye akontrolaka ngo ndenge nini na bana na yo. Oyo yo avosala likambo fotala toujours bango. Yango ndeko mwasi. Bolingo na ye, foli na ye ezalaki mabete. Me abosanaki aza ye moko te. Soki azalaki ye moko likambo ezate. Soki akosuka na komidiembika wana nzoto ya ye moko na nkolo. Bien sûr akopesa biso na mokili maruwa. Me sikoyo aza ye moko te. Tango avant azwa mobali wana azalaki deja na bekelamo mibale. Elingi koloba akomaki misatu. Lokola akomaki misatu akoki kozala egoiste te. Ndeko mwasi mabe asali yango wana. Akokaki kozala egoiste te na bana mibale wana. Aye kobota na ndeko wana bakomi bana misatu. Akontinue kozala egoiste na bana wana. Aza kolanda mutu oyo aza kolotisa ye. Bien sûr ayebi ke aza kolota. Bokanisa teke ndeko mwasi ndenge balobaka amour ezalaki aveugle ye azalaki komona te. Azalaki komona me azoko contrôler azako koka ko contrôler yango te. Or que pona ko contrôler yango esengeli atala kaka bana misatu oyo azana bango bako contrôler yango na facilité ako contrôler yango na facilité. Ata ekosale pasi ata akolela me bana misatu wana bakolela te.
elakisi ndenge azana bana misatu na ye moko bakomi misatu mine. Soki ye aleli bana misatu wana baleli te baza kosepela bazali na ye na nzoto ezali bonheur po na ye po bazali parti ya nzoto na ye. Babimi na nzoto na ye bakokola elongo na ye bakozwa éducation na ye bakozwa amour na ye bakozwa affection na ye. Ndeko mwasi azako banga baboya ye. Sikoyo bolingo eko continue to ndenge nini? Sikoyo bakoboya ye to bakoboya ye te. Sikoyo baboya ni to baboya ni te. Me azangi parti ya nzoto na ye moko. Azangi mwana na ye ya liboso ya mobali. Azangi mwana na ye oyo apesaka elengi na famille. Azangi mwana na ye oyo ayaka kotungisa ye na tongo. Ye alandeli oyo ye azomonake akoki koboya nga te oyo nde aza parti nanga 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1 te égale 2. Soki pe na lekisi na kokotiango 2 au carré ça dépend ndenge komonelango. Yango wana ndeko mwasi oyo sali nde yango wana mabe. Nyonso ozalaki nango ba sentiment na bandoto soki ozalaki yo moko wana likambo eza te. Yango bandeko basi ebele basalelaka tina mokola lelo. Eza kaka ba jeune mama te. Eza na ba adolescent. Eza na ba jeune fille. Eza na ba mama. Voire même na ba koko, koko, o nkolo likambo nini. Soki ya pembe lokole bomba mina kabelo ya sekutu baraza. Me akoko kende bongo. Alobi non, oyanga bana bakoli. Jeune mama ou bien mama akomi na bana 12 ans. Alobi yanga si bakoli. Bayibi ko sokola basani. Bayibi ko zana baninga na bango basi. To bayibi ko beta bale na baninga na bango mibali. Azo kolisa bango mbangu pona nini? Akosama. Mais biso mibali toujours même direction, même stratégie. Makambu to salaka o yaka na sima. Biso to mona kango neti manfu. O to lobaka liboso to zaka nango siri. Même soko lobi na mela mbondo na kokomela. Mais sima nango na koloba non na mikosa maki. Na koloba na binote, na koloba na mwasi te. Na koloba nga moko. Siko mibale belepe base vantaka na baninga na bango. Petit wana azaka rapona sala boy. Mère wana azaka rapo boy. Yo mwasi ozo kende kuna. Ozo kumisa ndenge mususu. Ozako publier ba photo. Ndenge ndeko mwasi na biso. Soka publier photo ba pesa ni mbanga. Bota la photo na Facebook na ye. Pas même 1 mois, 2 mois mwana na ye akufa. Ba boma ye na papa wana. Baliani mbanga. Batu bakomi wana. Couple moko kitoko. Ya sepeli. Alobita la couple na biso nde bandi magango. Ndima couple na bino yo moko. Yo, surtout yo ndeko mwasi. Mubali azaye moko. Yo, ozali 3, 4 na bana misato boti. Mendeko mwasi, tala sikoyo. Tala sikoyo. Eloko ozako lengela. E kapti parti nzoto na yo. Sikoyo, biso mukili, olingi tolela. Toyoka pasi. Oui, toleli mwana na biso. Toyoki pasi na mwana. Innocent ya nzambe. Mengai papa robot. Na lobi na yo, mama. Yo, kaka yo. Oleli oleli. Okolela na nani? Nani bilengi na yo. Ngai papa robot. No. Nga na comprendre yo. Soki ndo pesa ki bilengi yango pananga. Na sukisi awa. Otikala na kolela. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na Kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.